Chaka Congo alingi ba décorer Weranson na Jibem Pianato bana wenge musique 4x4 tout terrain ba lever bango na ordre ya ba Grand Cordon Lumumba na Kabila Ego Simba yango na occasion oyo papa biso Amadi Japira Sali to proposer la gouvernement ba décorer ba musicien oyo 4x4 ba élever na rang oyo mede ya suka ya Congo ndekora biso Weranson na Jibem Piana ba décorer ba musiciens tout oyo asala histoire na oyo bandaka wenge musique parce que etikali histoire ya mboka biso. Ndeko maman na biso Alphonsine azalaki na fiancé abandaki ko se préparer bima pona ba dota sa libale consort. Fiancé azalaki na ende apesa ki mbongo ya suki ya manzaka kaka ndeza mbongo pona journée ya le 8 mars mama makitoko. Fiancé oyo famille ayebi officiellement apesi mbongo asali basuki mais ye wa n'est pas fiancé wana akei pa ya mobali mususu papa na biso Serge Bakajila. Et tombaki le 8 mars ndeko na biso le 8 mars abimaki azaki na mobali na ye avant le 8 mars azaki na mobali na ye fiancé na ye pe apesi ye mbongo ya suki fiancé na apesi ye mbongo ya suki pour le 8 mars basi ndito na kuzala zala kaba le 8 mars aki akangi suki ko msa binaka te abimi aki côté ya ndeko na biso o Bakaji Serge Bakajila aki na suki sika o akangaki so ba welela kini ndeko Bakajila ndeto yo komona ndeko Bakajila abombiye 4 jours na kati ya ndako Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyonso tubozwami merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino toyaka kosolola to informer bino makambo ezoleka na communauté na biso ya bato mangala partout na monde entier bino pe bopesi ba ya vina bino pona kaka to bungisa en fait que communauté na biso ekende liboso kombo na ngai Fiston Pelende Tata Sedek. Merci na bato nyonso oyo basabona déjà na chaîne oyo bo continuer ko s'abonner et puis bo partager oyo basabona te bo s'abonner pour bo rataka susu ba programme na biso te pour rater bien sûr finaka cloche ya notification. Toko banda bongo na masolo ya bana wenge muzika BCBG 4x4 tout terrain oyo ndingisa biso nyonso oyo mwana oyo botami ayebi so ya wenge muzika 4x4 te seki ba parents ne ba botama wapi to yebite. Pour bango nde baboti biso to kuti histoire ngo et puis histoire ngo to continuer ko zalaka kaka to yebi so wenge musika 4x4 ndenge kabwanaka to komari na des leaders koto Weranson koto Jibem Piana mais bazalaka ensemble bango c'est à l'époque nde bosomo na photo wana ba Didier Masela bazalaki ba Le Makaba ba Jibem Piana ba Weranson ba Blaise Bula ba Adolphe ba lukaka moyen tout bazongisa bango ensemble mais simbaka te mais sikoyo 21 ans bandeko balingi basangisa bango abeta concert na stade des martyrs ezali likambo ya malamu likanisi ya malamu nostalgie pona bana wenge nyonso tout kasi bwana mboka Chaka Congo artiste en danger il veut aller plus loin alors ipona ye na makambo oyo ba wenge musika basala ba Jibena Wera basala ba Adolphe Blaise Bula bango nyonso ba Le Makaba esengeli na l'état a élevé bango mingi Wera na Jibena hors de Grand Cordon Lumumba na Laurent Désiré Kabila de votre lettre wana bomoni wana comment est-ce que artiste en danger Chaka Congo komeli ministère non seulement ba élevé bango mais ba pesa pe avenir moko quelque chose symbole ndenge wenge musique bandaka bongo na bandal avenir moko ba pesa mo pe kombe ya wenge musique BCBG 4x4 moi référence moko zala pourtant ba otuna ba to ba histoire ezalaki ndenge nini
ndenge boye biso awa na radio lokole za la pièce peintre pièce to kokali koleksa isolo ndenge wante to bengi bongo Chaka Congo boyo ka ndenga expliquer biso en ce qui concerne démarche na yowana ya ko baptiser avenir moko songolo na bandal na kombo ya wenge musique avec ba élevé bana wenge na ba décorer bon na titre ya grand cordon mwana mboka Chaka Congo mbote yebisa biso nanu ba démarche ozali ko sala pona ministère au niveau du ministère de la culture ba décorer wera na jibe na bala wenge nosto ba élevé bango na ordre ya grand cordon musée Laurent Désiré Kabila pena Patrice Emery Lumumba. Comment ça se passe là? Expliquez-moi ça. Merci bana biso vraiment ya radio lokole motuna papa la biso fisto tuli tumeka ko ya lango oba ebi histoire de musique congolaise vraiment bayi kobosa na kombo oyo bengi wenge muzika te toyokaka tango ya bawendo tango ya Franco tango ya batabule tango ya bazaikono wana tango ya balanga star mais oyo ya bana wenge c'est différent bana mo wabima dans le néant baouté sika mon côté et qu'on bouleverser vraiment chronique musicale au ya Congo au ya Afrique Burkina Bopimba yango biso non ba bien yango ba honneur à titre posthume to lembi yango na occasion oyo papa biso Amadi Japila Sali to proposer au gouvernement ba décorer ba musicien oya 4x4 ba élevé na rang oyo mede ya suka ya Congo ndekora biso wera son na jibe piana ba décorer ba musicien tout oyo asala histoire na o ba bandaka wenge musique parce que etikali histoire ya mboka biso yango to proposer madame la ministre a comme la chancellerie atuna mokonzi mboka to ni mokola ngo va mokonzi mboka yemo kwa décorer bango ekupesa pe lokumu na baleki oyo azolanda eloko bengi musique. En plus ça to sengi na la vie de Kinshasa baloka balabala moko na kombo ya wenge muzika 4x4 ezala la bandal parce que bazaki bana bandal toloki pe sika oyo moni sika bacha ba guitare wana na bandal ba bongisa ngo alors c'est sika wacha au monument parce que quand ils sont encore vivants ba mona gloire wana na obasalaki vraiment na epiki papa Jatiti Ngobila akotika bisote ye bazali premier culturel akoma likalisola kitoko yango pe ekostimuler ba jeune oyo bazokanisa te ava bima fois que nika ba songolo mais bango ba bima ndenge na bango vraiment on a d'autres projets mais pour le moment pour tout ça on a nous pas décorer musique 4x4 en plus ça na 4 na bango moko tika biso za kombo ya Blaise Kombo to sengi ba décorer à titre posthume vraiment na epiki bakonza mboka bayokelaka asa danger bako réaliser pour nini babia projet proposition la biso to pesi ba en tout cas merci. Voilà, merci beaucoup Chaka Congo. On vous garde encore. Il y a Sabiso maintenant. Mon niwana yo olingi kaka décorer bana ya wenge d'après histoire basali et ningi sa mokili. Mais yo so tali génération na yo ozali mamutu ya balita bembo. To balita bembo mais tu que à l'époque ba betel so ma solo ya grand za ekopetango epanzanaki ba sera ba voilà et consort les sept patrons ba ningi sa pe mokili na tango na bango. Pourquoi so préférer kaka ba décorer bana ya wenge au lieu ozonga pe na authenticité bisika outa mais bate bele balobi yozo pour le kamwana po ozana ba relation mo intimité na Weranson c'est comme si Weranson appelle ça ka mbongo okenda pa na yo liaka donc moni que non il faut appuyer ka Weranson pour le voir ça là est-ce vrai ou c'est faux? On va finir avec vous.
On a dit que Son, vraiment, c'est un artiste qui me donne de valeur. C'est un monsieur qui me considère. Il me conseille s'il y a des problèmes à participer à la en plus ça, révolution culturelle, s'il y a des projets, tout le monde a fait. Mais pour la Kawaran de Konangai, tout ce qui est en haut, il y a des distractions. Par le cas, dengue papa songa alfa le cas, situnga wo rason, je vais bien mérite d'être élevé au grand, il y a cordon, même à cheval, il y a ordination de l'opéra à mériter. Baninga ne sont pas dans la musique 4x4, à mériter, à décorer bango. Laissons le temps au temps, c'est leur temps. À ça que temps bango, au moment que polémique ça, on a moqué mon bimba, mais on a une musique et Kabola qui m'a botté et pelé. Et c'est un bingi, les loquets, vamos les ensemble, et ça sera un grand événement. L'intérêt de la Katouana, c'est de retracer l'histoire culturelle. C'est de retracer l'histoire culturelle en Bokarabiso. Parce que génération future, on a besoin d'histoire en Abiso. C'est un peu de Malobaka, non, il faut des actes. Par contre, un exemple, papa, maman, papa, on a une musique à l'accéléré. Voilà, ça dit bana moko bimaka balakana succès. Vous comprenez? Ça va un peu retracer l'histoire qui tire na biso ya mboka na biso. Et là, tout le monde a pas wendo, nous voilà. Mais en tout cas, je vous assure que l'intérêt à l'ango, c'est pour la génération future, pour notre histoire. Voilà, puisque nous parlons d'artistes en danger, de côté nous communiquer voilà, l'ASBL artiste en danger. Nekubakisa lisusu pona balanda biso ke kore ya ndeko na biso Daniel Oyumbo 6600 fault oyebana komo tokolanda Daniel kore comme le 29 mars. En tout cas, il y a un artiste vraiment tous à de cœur avec la famille éprouvée. Le 29 mars, à 22h, tous à l'aéroport, après tout le morgue, à 51 de après le programme, en tout cas, à part ça, tout à Papa Kabati, qui s'y cause à Nangalema, vraiment, à sa diligence. Vraiment, pour me contacter, on a Papa Kabati. Voilà, Festival Massi, Fesmas. Na vous dire Sabino Festival ya Massi Mandimba et vous en mois de juillet, Festival Mounene. De votre la photo et journal wana. Voilà, na cadre ya centenaire. Il y a territoire ya Massi Mandimba, n'oubliez pas que dans 145 territoires au Mokonzamboka a eu photo développer Massi Mandimba pesa na kati. Alors Massi Mandimba ça banda qui n'est déjà
Masimanima pardon ebimisa ba kondi ebele ebimisa ba star ebele boyebi yango bango bazuba ba bandi na bango babino biso il faut ça la festival pour na ko promouvoir territoire na biso pour l'obilo pe comme ville ba yeba yango soki lo totanga ville ya Beijing totanga ville ya Johannesburg totanga ville ya Cape Town totanga ville ya Pretoria totanga ville moko songolo pakala ya Europe pour la ligne totanga rapé ville ya Masimanima un jour. Alors na likanisi wande ba bino tika to sala bongo festimas na cadre ya centenaire na biso déjà to présenter qu'est-ce que Masimanima. Alors yango ba sengi tous les ressortissants Masimanima aux en Europe, aux en Asie, aux en Afrique contacter biso na radio lokole awa to ko en contact pour na ba nini okosala étant moi na Masimanima mais na juillet déjà tout le monde to se retrouver na festival ya Masimanima ba biso ozalana pe mo na Masimanima na Kinshasa ezali pena distance mingité déjà coordonnateur ya Festimas mwana mboka maître Ange Makonga que je salue en passant magistrat tout fait il séjourne maintenant à Kinshasa pour na ko lukalisungi pour na ko soana ba kondi ba tia maboko et je demande là na ba kondi ba conseiller président, ba ministre, ba député, ba sénateur, botia maboko pour festival sur réussir le festival à Masimanima. Lobe rozala ya batu ya Kenge ou c'est rozala batu ya province Songolo batu c'est ça un peu. Tout ça baninga maboko pour ya bango kele debosso ya binope ba kotia maboko. N'oubliez pas, ce n'est pas seulement les ressortissants, il y a Masimanima, tout le monde peut y adhérer. On a la produit, on a la promotion, on a la promotion article, donc ça enregistre dans le festival pour la qui ça de quoi tu es capable, na juillet dans le festival et Kozala. Voilà, bandeko, autre bon bel comme étant information, si tu as la bino solo éclaircissement. Likambu oyo et pelisi moto awa. Na bande koloba awa likambu ya mama Alphonsine Lufuta, jeune fille Lufuta autre la kibino liboso to yesa kibino ke ba boma kie pa ya mobile na ye na kamba dia dinge konsowanz la ki version oyo ba connaissance ba yoka ki mesika ne bo benga ki trop boninga ba vraie version bisto ke ndaka la source sika bo quelqu'un proche de la famille le baba family friend ndeko presque cousine a expliqué biso qu'est-ce qui s'était passé. Ndenge d'abord to esaki bino liboso que ezalaki jalousie à papa Serge bakijila ndenga tinda bandeko Alphonsine Lufuta na Angola na poto ce n'est pas comme ça ba démentir ma kamno stouana et qui ba bokela ki mama Lufuta Alphonsine ma moto c'est pas comme ça. Ba posoane longo ba bitanga teke na saki nde ba posoane rumel pendant 5 jours abandi ko se décomposer ndengo wana na lingbo na nanu bolo na nanu ndenge famille expliquer ba ngomoko sur makamwa po te ko analyse na sima et pesi pasi to condamner nani likolora ya le 8 mars oyo le 8 mars oyo ambala oyo sali ba dégâts ya kosakana te to yebso ki ba le 8 mars oyo le cas sala ki ba dégâts mais ambala oyo eleki na lingbo na nanu quelqu'un proche de la famille n'a expliqué l'histoire. Il y a maman Alphonsine Lufuta, ou azali le qui est docteur Lufuta. Le qui est docteur Lufuta, vous voyez ça ça. Molongani, papa Serge Bakiji la oyo azali officiellement la famille ba ebiété. Et puis c'est passé donc asa la fiancée na yeba que pas makango, on ne sait pas mais on va faire l'analyse à la fin. Donc quand nous membres de la famille n'a expliqué vérité et puis nous allons revenir. Suivez ça. Les solo oiseaux circulés en déconnant biso Alphonsine Lufuta au atiki biso au papa na biso Serge Bakaji la abomié. Déconnant biso aza marié mais aza célibataire fiancé. Fiancé na ye ali azo se préparer à yakobima et pas na bango. Déconnant biso aza mwana ya limité, abotami na limité. Puis que papa sombe le pango na mbudi, ba ke mbudi vi ya ba makamna ye prévu na ba misala na ye azalaka na ba rumbu. Et tombaki le 8 mars, ndeko na biso le 8 mars abimaki. Azaki na mobile na ye, avant le 8 mars, azaki na mobile na ye, fiancé na ye. Fiancé na ye pe apesi ye mbungu ya suki
fiancé na pesi mbongo ya suki pour le 8 mars basi ndito na kozala zala kaba le 8 mars ake akangi suki ko msa bimaka te abimi ake côté ya ndeko na biso o bakaji Serge bakajila ake na suki sika o bakangaki so ba welela kini ndeko bakajila ndeto yo komona ndeko bakajila abombiye 4 jours na kati ya ndako yo tombe ke batu baye na lopangu yango batu lopangu abomiye wana eza lopangu ya Alphonsine eza lopangu ya Alphonsine Lufuta te la fille asomba lopangu te et puis Serge Bakajila wana atinda mutu moko te na poto na Afrique du Sud na Angola nde batu musu bazoloba atinda mutu te et puis Serge Bakajila wana na famille bayebi te la famille ya ndeko na biso Alphonsine Lufuta bayebi te nde aye abomi ser abomi Alphonsine aza kote asopele pima ya moto te abomiye angumbi bilamba akotise na kati ya saki abombiye ekomi abombaka ye premier jour deuxième jour troisième jour quatrième jour batu baye prière baoki solo bayo toki na porte afongoli papa tozoka solo bopo na nini abi non nabomi mbwana ngai mais naoki kobwaka ye na pokwa batu batuni oboma mbwa na kati ya ndako mpo na nini mbo etinda solo to kopema te abiti na bomi mbwa na ngai nani ngana bwaka mbwa na ngai na pokwa nde batu bakomi bakota zoboya nde bandeko babengi la police nde la police akoti na ndako akuti papa na biso abomi ndeko na biso Alphonsine Lufuta akoti na kati ya saki alingi ye bilamba nde bomone ndeko na biso akufi na suki ya sika na mutu bakangi ndeko na makala bazosambisa ye pour ces raisons que ye abomi ndeko na biso Alphonsine Lufuta te abelaka maladie ya pema. Il s'agit que la famille balobi ke ndeko na biso abelaka maladie ya pema te ndeko na biso na minute oyo ndeko na biso Alphonsine Lufuta aza na mort et puis papa na biso Serge Bakajila mutabomaki aza na makala tolandela procès yango kaka ndezala malembe tozwa ba version oyo eza normal ke ya lokuta o batu bazoya kokosa bino awa basombi lopangu atinda batu na poto ba camarade likolo akanda eza bongo te wana boyoki quelqu'un proche ya famille expliquer bino histoire ngo ndenge lekaki bobengaki trop bolingaki bozwa précision sur liwa ya mama na biso Lufuta Alphonsine obomaki pa ya Serge Bakajila chéri na ye mususu boyoki quelqu'un proche de la famille. Elle est dans la famille à expliquer boyoki ndenge babomi ngala koloba boye pesi ngai pasi toyoki ndeko ndanga expliquer ye moko biso te ndeko ya famille que non ndeko mama na biso Alphonsine azalaki na fiancé abana ko se préparer abima pona ba dota sa libale consort fiancé azalaki na ende apesa ki mbongo ya suki ya manzaka kaka ndeza mbongo pona journée ya le 8 mars mama makitoko. Fiancé oyo famille ayebi officiellement apesi mbongo asali basuki mais ye wa n'est pas fiancé wana akei pa ya mobali mususu papa na biso Serge Bakajila Bakajila oyo abomiye Serge abomelie nini est-ce que atunaki ye mbongo asuki ozui wapi pona pe mbongo asuki te ba discuter to est-ce que Serge wana yoki ke fiancé wana original o famille ayebi alinga ko bala ye yango atie des ordres to ndenge nini lokoso na liku tu kosala commentaire te bino boyoki ndeko ya famille to pesa ki derrière version liboso weza ki version ya mbilinga o pe bino boyoki na lobite ke version o za solo mais bino na yebiki awa na radio lokole papa mayele ba mama ya mayele ba yaya mayele bana ya mayele balandaka version ne za lokuta to version ne za solo na ngi yo kana nu conseil ndeko oyo to extrait ndeko oyo parce que awa na radio lokole sino ba papa ya bwania ba mama ya bwania ba yaya bwania bazalaka yo kan ndeko qu'est-ce qu'il pense na situation oyo ya liwa ya mama na biso Lufuta leki ya docteur Lufuta Alphonsine oyo babomi epai ya Serge suivez omoni
papa na biso Fistin Pelende basi ti lelo bazo comprendre teke pona nini mibali musu bazo sala bango mibali musu basala basi bango parce que basi bazana système ya lokoso makasi trop balingo lia awa balingo lia ona bali kuna non eza erreur grave soki déjà ozana mobali asala ko ba dépense presque tout on mi pesa nae ko lia to lia mobali mbongo ya pamba non parce qu'il y a d'autres hommes qui sont trop méchants pas méchants osala ki ba kana meso azona likambo yo lo mata osala mabe yango ba kai zo passer na ba makambo la bana basi boy comprendre parce que yo OK pas mobali mo ba pesi mbonga suki ba pesi mbonga bilamba ba pesi mbongo ya boy ba pesi presque mo ozo utiliser mobali mo na bloc avec bien tout ça bien azo sala à l'aise parce que comment est-ce que yo ko no côté so ko no lugali linga so côté mususu c'est comme le koso tant ozana le koso mingi parce que osala mabe na bato parce que mibale encore ba ali mibale mabe bazali ke bazana sans pardon abi mwana mwasi pe asikokenga trop mwasi asala nga mabe mingi bantu ya mbalo na osala mabe et puis tant na osala mabe akosala mabe akoboma yo akosala biloko nyonso azana posa c'est fini akosala mabe yango zo passer ce qu'on a ba fille mingi lelo c'est juste le national lelo ba comme na lokoso mingi ya mbongo bazo exagérer trop na esprit ya mbongo ba jango liboso avant que bolingo za rasuté parce que bino botie mbongo liboso après mbongo bolingo après kasi batami ya mabe kasi bazo profiter basala ba na basi mabe c'est ce qui se passe donc ezali kamo kamo yango te ezali ba problème moko o toujours vivre lelo na mokili surtout du côté ya bana basi batika nero koso ndel toro ko lelo ka mutu so yebi ko lingo mobali onate pourquoi zo mbongo nai pourquoi zo biloko nai pourquoi c'est que so basale mabe on est ce que mokili zo tele mokili comment moloba mais les choses on peut savoir bateau ba mbali on a raison parce que mobali mobo azala ka vie na e passe mbongo na passe azo pesa yo po yo zala bien mais yo zo ngoro déranger souyi ako salo mabe et pesi ngai passe pesi ngai motuko soane na lobaka je ne comprends pas comment est-ce que ndenge proche à famille lobindengo wana famille kuto yebaki papa Serge te baki jila ba yebaki ete ba yebaki chance mususu o bande ko se préparer akende ko bima apesa mbonga libala et puis fiança ngoye wana muta pesa ki mama na biso Alphonsine Lufuta mbongo ya suki ya manzaka makamno surtout po abonga mali 8 mars. Mais qu'est-ce qui a fait que ndeko na biso Lufuta Alphonsine mutumso apesa ki mbongo ya suki mais akende epa ya mutumsusu na badia dingi lupango eza kutu pe lupango kutu ya papa na biso Serge eza lupango na bango ya famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà qui nini peut comme maman liwa. Et ça quand on l'obite que peut-être Serge aurait et quoi là que bah il m'a passé n'importe quoi balle qu'on n'est pas moi ça n'a pas dépense. Est-ce que mbongo wana parce que c'est vrai que mobile bosom ta pesa qui tu as mis balé. Et ça pesa ka mutu ko soa. To ko ko condamner mobilité de quoi ça koufi de jamais été ya biso ka ba jeune fille lelo. Ndenge de ko lobi lokoso eleki olingi kolia awa misuba zala oya sombaka biki oya sombaka afuta ndako o msala kaboy lokoso eleki esuka kaboy to condamner mutu moko te au nom de toute l'équipe de la radio de Colère nous présentons nos condoléances à la famille de l'illustre disparu à la famille Lufuta Mubimba docteur Lufuta nos condoléances les plus sincères mais bah jeune otikali était abisso 2 3 4 ce n'est pas important. Zana mutumoko normal obo construire vie na bino comme se doit. Toni ko ba mingite to suki awalelo. Merci na bino so bolandi confiance pe fidélité. Cha commentaire pendant émission oyo kabola yango et si ka bete sungio te ko sunga de komoko songolo de ko na version ote kabola pon de ko sa version ya solo. Benoît, il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la ndako na peignoir na les papa na bonné son mari de yali non tout une famille. Déjà c'est le bâtiment une famille vraiment la signe non une famille quoi c'est un modèle c'est un couleur révélée na chapeau na képi une famille. Les ensemble une famille on a fêté on a ensemble mais pas moi ils vont donc là, tu peux oser la petite, là, relax, voilà. Nous sommes plus une famille. Petit, il y a plus une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on doit consommer Congo.
une famille à vous pour la bino pour consommer à moi. Donc c'est une famille. Ça ça nous on va nous faire comme on m'a dit les bêtements en boula. Ouais, ça m'a mis accompagné quoi. Mon chaquette au côté une famille en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là on a Mercedes. Chaquette Oyo. C'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis papa. Pour jaquette, c'est une famille, jaquette Oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, couture et voilà, c'est une famille. Jaquette Oyo. Nous, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, puis 20 fils, devenu riche, mais avec un travail basé.